Bah, bonjour, bah, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, bambote la bino, ebele, bisika biso bizui bino, nzambalo la, voilà. Aye bako pambo la bino na kati ya mabota na bino. Voilà, toye, to solo là. Nazana kamoko vraiment très délicat. Hein? Voilà. Donc, nana kamoko très délicat. Bino de boko sunga quoi. Quand to bo meseni penza, en tout cas nazo pesa ba merci ebele na ba o nyoso bazo pesa nga confiance o bazo benga na live together. En tout cas merci na bino ebele na confiance o bozali ko pesa ngai. Et puis naza pe na esengo makasi boko tolanda ba témoignage. En tout cas bandi ko ngai boko landa ba témoignage eze belé bino mo boye bika tozana millier moko moi soni ezali quoi. Mais beaucoup de témoignages bandeko ebele bako témoigner na yango vraiment to pesi ba merci ebele na papa na biso mokeli na biso oyo avandi na ngwende na ye vraiment o azopesa biso sagesse na intelligence to pesi ba merci ebele. Et puis to pesi pe ba yenge na bandeko na biso buludi ya Congo na église ya PV ya Longo. Et puis to pesi ba to lobi vraiment bandeko na ngai tolobi ba thank you ba merci ebele bandeko na parce que histoire ngo pendeza moi émotionnel boyo kango ka boloba bo comprendre pourquoi la danoise a comme na moi likuku mamoro boye eza normal parce que histoire ngo eza un peu nazo comprendre ngo te. Donc vraiment tolobi ba shalom da ba homme de Dieu na ba chantre de l'Éternel. Voilà, na ba protocole na biso église, na ba oyo nyonso ba kendara dimanche na binzambi en tout cas ba shalom bisika biso bi zubino ba salam ebele na ba ndeko na biso ba musulman ba salam et puis ba bonsoir ba bonjour ba rebonjour na ba témoin de Jéhovah témoin de Jéhovah bato abima et puis na ba église o penza na epsi bino tango nyonso charité nango ezala makasi mingi ezalaka kombo nango er moko ekimaranga mais ozonga nango kaka ba bonjour bisika bazali. Et puis tolobi vraiment ba oya biso o pe to sepelaka na bango mingi bandeko na biso ya Kintwadi en tout cas bisika bizali vraiment ba Kintwadi vraiment na kati ya mabota na bino. Voilà, bandeko na biso ya ba armée d'Isali. Voilà, bango pe en tout cas baza bato moko bakabolaka penza biloko ya kolia nga penza na Danemark na liaka penza biloko na bango chaque mois ya décembre na bandoko zwa penza ba bon ya biloko ya kolia penza. Donc baza bato moko bakabaka penza. Donc bato basalaka bolamu na bango il faut peto lo barabolam na bango. Et puis nazo présenter ba condoléances vraiment bandeko na ngai na yebaki te bomonaki na site na nga na cheki mwana auteki mwana a ba cheki embeli ba beti na ba machette et pas bino boyebi kaka Londres ngo eza kaka bongo tozo comprendre pété donc na yebaki te nzoka vraiment azali donc akobenga ngai vraiment normalement kobenga ngai koko mwana akufi malgré biso na ba famille na ba famille eza toza binemité mais famille tellement eza munene en tout cas toyebani vraiment te parce que ngai vraiment pe je me donc nazaka vraiment famille te. Ce n'est pas que na boya famille mais ezaka makamde ba circonstances ezalaka mais papa donc koko ya mwana oya kufi aza vraiment cousin propre pendant na ebisabino propre oyo babengi propre ya mama nanga oya boti ngai. Donc eza vraiment ebembe ya 17h donc exorcer oya kufi nzoka aza vraiment mwana ya kati ya 17h. Alors vraiment nazo ko mobiliser vraiment bandeko nyonso o bozana kati ya Londres ba manianga nyonso bozala soudé bandeko na ngai toye na mboka musika kindeko ka yango yo vraiment nga penza dimanche na ozanga te na okende sur place na famille éprouvé. Je vais me présenter wana penza bazali bana ya oncle nanga parce que to ando benga bango oncle ye mama tete soki pa koyokanga ba entourage na ye soki ba koyokanga papa na bango ezali papa disu azali noko nanga ba ye lelo ko apprendre nga ki non
ezali nde koko ya noko na nga mutu akufi donc mwana na pa kobenga ngai lokola koko. Vraiment na présenter ma condoléance na nga et ça nga vraiment passe mingi dimanche en tout cas la danoise je vais me déplacer pour nana kende tikuna malgré ça mon musika par rapport na vandi mais je vais aller pour nana présenter ma condoléance na oyo euti na famille Banza. Bandeko na ngai to sololaka ndenge to sololaka na ye na kamoko bandeko na ngai vraiment boko sunga la danoise bo sunga ngai na ka oyo ba yeli ngai yango menga lingi bino bo sunga nga bo pesa ngai réponse nini ngai na okende ko likam nini na sala limaloba nini na loba makamba ngo ekende ndenge nini. Bandeko na ngai tambola na mokili omona makambo tangu na mkwana na resa bona lobi makambo bozoka ba masolo bozoka oto eke pa kingani chaîne bo ebeti li solo bo chaîne bo eza nango kaka donc ba 2% e ba mama na makambo eza na kacha bandako bomona ngande to vandi boy soki ka nzamba asalaka ke biso batuko tolala ka lokola banyama na zamba mbe na yebisi bino biso toza peuple biso nde toza ba sauvage koleka même banyama eza biso. Parce que ba makambo to bomba na kacha bandaku makambo minene oyo kutu banyama basala kango te okoza la nga pa na zana na aquarium na ngai jamais na kuta ba makambo bongo bambisi na nga na kacha mai bazo sala ngo o makambo elekaka na bandaku wa batu bamtu musu ba bokola même bambwa bamsu bokola ba soso bamsu bokola ka babibwele bamsu baza ba vétérinaire mais jamais bakuta ba makambo oyoyo ya minene batu o balobi ke bango baza na sagesse baza na nzamba pese biso sagesse apese biso intelligence mais makambo biso tozo sa na kacha bandako ba 4 mira bandako na biso eza grave bandeko na ngai eza na passe pese ngana mawa bandeko. Comment vraiment papa mobimba papa un papa akoki kosala mwana na ya mwasi ndingi wana bandeko na ngai bino moboye boza na se ya sous les baobas en tout cas to l'exango pamba te moi kopo ti kopo café vin blanc vin rouge tokos na ndenga mukete en tout cas to mela na biso ezala bien ngapa na zo mela pe mai nanga to mela bongo to yoka lisolo oyo soki ozwa keloko o mela te en tout cas changa pose kimambangu zo moko kopo tina yo moko kopo café siko pe toza na hiver mo ba malili banini melaka mwa café na yo relaxer na kiti pona question ezoya oyebi ke la dana zo poser siko question siko bino faut répondre nga bo répondre pona to sungalaka boy bongo te mukomsu babilelo ya yo lobi ya moninga lelo ya yo lobi ya moninga kobanga te papa azalaka amina yo usila koka bwana. Bino batu botala abiso na boite ngaza nanga mwana mukete nanga mukolo me ba aji moko bobamba kabiso mukomsu mwasi moko lobina ngai longwa kuna mama mukolo ozana 57 ans na boite so pe longi nange na sauté mama takutu na sauté ngo ngamo pe na tala ka miroir yo pa lo na bina longa na periki na sexa na bilo mo mke na boite na che periki te eloko te ngapi na de longi na ngapi na boy longi ya muta 57 en tout cas bina bozaka ni gentil te mama na ngai ye 57 so na ko saka ngo mukoloni mama mais ezape mabete so komi lo na 57 faut kumisa nzambe batu ebele bakoma kutu même pas na 3 jours batu musu bakoma même pas na 9 mois na akomi na 9 mois liboma mama na akufi bon soki lelo yo nzamba sungi okomi na 57 ans 60 ans il faut kokomisa nzambe ngana bate ba congolais soki to kola tozo kitsa âge ngana nanga mukolo mais 57 ans te quand même lelo te lobi pete lobi kuna te kuna pete mais bozo bamba yo mama mukolo likambo pe na sali na monité to saka be mission to la msabino ka conscience soko sepelité o zappé o désabonné no kutupe o kotala ka penga te ngana na ba site musu na tala ka te so pe mutatinde ninga na ebisi ko tindela ngango te po na tala na ngango te mais jamais na kokota kuna na kende ko finga bato
na kende ko finga ezala ka bino nini okotika bolongwa kuna mama mukolo ozana 57 ans bongo 57 ans eza âge te yo kutozo finga 57 ans tant musu yo ko koma te alors zo finga bata 57 ans basali oni tozalaka gentil peuple congolais c'est méchant bokende na sita ba ivoirien bokoyoka ba makambo bino bokomela biso te mais alors bozo benga le danosi sunga tela likambo boye lobela nga wana ne komeli yo te yango nozo mwa le bazo beta ya baninga ozokanisa nga na oyesa bino ngai ti tozokola na omona bato bazolela nakufeli mama mama na bango akufi papa bango akufi nga na omona na loba nga na pona na okanisa na omona ka ya solo nazokanisa kutu jamais kokomela biso jamais mais mukolo mama na biso akufaki ekomaki ko ekomi pe papa na biso akufi ekomi pe ya na biso akufi ekomi ya muso akufi tokomi pe kodimine donc bokeba soki lelo pa muninga ekweleli muninga ali muninga bazwa kolukele solution yo bali nazoloba na obeta na nga lisolo nga nakendaka bongo ata introduction ngo ezwi 20 minutes olingi note ozape na yo voilà bon bandeko na nga vana banda lisolo bino mo pe boyebi bomoni ba témoignage ndeka na ebisi bino bobenga na live together yo zo sentir oza yo moko tala témoignage ndeko na biso mwasi auti kosala na auti ochela bino soko olandaki yango te zonga olanda témoignage ya kafu kuna ndeko mwasi makambo alobaki kutu elekelinga onga na bade koimagine te elekelaki nga ntango nazoka interroger ye yango na yo mutu oza na solitude ou bien pe oza na solitude te mais ozosala okompe na âge faux bala benga la danoise bino basa bana ba 33 ans déjà na 25 ans oza na fiancé te au coiffé Sainte Catherine eza bien te donc moi na 25 ans ozanga fiancé eza bien te ozelani mwana mobali problème eza te mais yo mwana mwasi ozozelani benga la danoise toza na génération nyonso mibali ya bien bato bazosepela sikoyo yo lingi na osepela te pourquoi benga ngai na opeso mobali benga nga na 0044 74 59 62 52 17 ozwinga tosololi totie makambo nyonso na mesa ozwi mobali ya tokos ozwi mwasi ya bien mabe eza wapi mabe eza te tout ça bon charité charité kaka tosalelaka charité amour bandeko na ngai tout ça na oloba parce que likambo yango eza nango molai makasi te mais eza ka grave eza ka moko ya mabe ndeko mwasi abengi ngai alobi la danoise naza na problème nalingi yo nde obenga mobali na nga mpona oexplike ye problème oyo estce oexplikele ngai yango ou bien natika ou bien nasala ndenge nini ou bien naboma kaka libala la danoise omoni nini bandeko tanga alobi ka bandeli ka bongo nga mona bandi akomi kobenga Saint Esprit no bi Saint Esprit zala na présence na ngai pona na ngai moko na kokoka na ngai te oyo ka nini ka grave boye babandeli nga dia na grave na bi na te mama nga siko nga boyebi ka ndenga na zwaka bato na bi mama bonde eza wana to meto zwana opema ali tokei tosala ngo 3 fois biso na yo biso na tozwi ka pema tobendi pema tobimisi tobendi lisusu tokibisi to relaxer après na lobi na ye zwa mwa kopati oningo melani abi mama naza dia na tina nga pembeni ngabi ok pesa nga kasi mwa quelques minutes nga pe na salati nga pe na sali nga ti biso na ye na phone achiwa abandi na mwe pe mtumba moko azwi mwa kimia ngabi zwa kimia eloko nyonso na mokili ezaka na solution soki biso batamboki tokoki te nzambe alola akopesa biso ka solution bandeko na nga bana moko ayebisi nga abi mama nga aza na problème nga abi problème nini abi problème na nge eza boye mama ngai ntango mama ya biso akufaki atikaki nga na age ya 12 ans donc mama ya biso abotaki nga kaka nga moko mabota ebandaki koya te après mama na biso baye kodéclare ke aza na cancer ya utérus sikoyo mama biso cancer papa biso en tout cas bando soni mama biso bien papa nanga zo kipenga très bien ti na âge ya 12 ans baza en Europe
na âge ya 12 ans papa na ngai mama na ngai kokufa bato baye naza pe na ba mama leki na nga naza pe na batata mwasi na Europe en tout cas bato bayaka pinze belé ti pe bakondi mama nga pe na assistaki bamemi nga ntina monde batie mama na cercueil nazongi mpenza nazalaki na susi makasi na classe na banda koloba lisusu te nazo donc na monika mokili esili baninga na bamama na bango mwana nazoyebisaka papa on est seul na moi so nakotika na chambre na nga nalelaka kaka so nakanisi kaka na ere moko boye mama mona ye azobongisela nga mbetu ata azwa maladi parce que abelaki basaki ba 2 ans na cancer wana omona na maladie nazwa kaka bongisaka mbetu na yo na ye pe lere nakomi na ba 11 ans na ye ko régler mama bandi kolakisa nga nzambe ka merci mama tikala kolakisa nga penza ba période ba biloko wana nyonso tu lere mama kufi kolela da banda kolela mingi papa yesinga bino ba mama leki na bango pe baye kosenga ngai baye kosenga mwana babia papa pesa biso mwana ya sœur na biso to akola na ba cousine na ye na kati ya ndako mpona ezala bien te bozalaka bino mibale papa na biso aboyi na motema moko oma ba maleki na biso bazoya banoko na biso bazoya kotala nga bazoya kotala nga papa na biso azoboya na isi papa metikanga na kende na ngai kuna pa mama leki otenga mona obokola yo na boyi lobi baloba nini bango mutu babokolaki nga mona obokola yo mwana na kolela telme lekaki mkomsu na butu azolela bo papa banga ye alamuki abi nini abi anazokanisa kaka mama alobi yaka kasi olala na ngai papa na bango akei pe alali na mbeto papa bango balali pe premier jour wana eloko te après papa bango alobi en tout cas à chaque fois soko moni ke oza na mawa yaka no kolalaka na mbeto nanga bona mwana 12 bande kwata yo moko yango ayebi ne pe makambu pe bien te mwana mo pa komine kaka mingi kolala kaka ipa ya papa na ye papa na ye sko yo tanga bandi ko kine ba 13 ans wana papa na ya banda ko so balali abandi ko caresser mwana na ye ko pesa ba bisou na munoko ko caresser ye moko ko che misape pa ya basi e mona azokotsa te azosangoka lokwa zo che diki o mo ye pa zo seka na ye kaka azoko se papa na ko mo sale ba je ye pe kaka na 13 ans na kompe ko simba papa na ye ko sale ba je so papa na ya simbi ye kuna ye pa simbi papa na ye pe koto ba komi na ona bango na butu ba komi na bango kosasa na ba je kaka ba je petit à petit papa pa komi kokotsa misapi na sekuna petit à petit ka misapi petit à petit papa pe akomi pena kokota ya komi kosala ba relation sexuelle premier jour papa na ya kotiye na ba ko kisaneti anniversaire na ya 13 ans à l'obila danoise papa donc azosanguka malembe alobi ko capacité papa banga sobi ba vaseline malembe ti abi kotika pa na katani na okilo ka ciseau makila penze mbeto baby papa na ya diverger après papa na ya bimi na ye donc abandi kotika malembe ba je ti e komi nango pe ba komi na bango ko sa ba sexe na papa na ye na partir à âge de 13 ans alobi bazalaka na bango akoma na ye donc olala na chambre papa na alobi omoni ndenge eza wana tozosepela na biso tolongola na biso susi ya mama na papa alobi a partir ya wana pe susi ya mama na nga pe lombwe na komi su kolinga papa na nga makasi soka papa na nga zuwa pe komo sala nga so na moika papa na nga yenoki te mais papa tu es où tu dois rentrer à la maison c'est le temps qu'on doit manger donc ba mama leki na nga ta baye soki ka papa banga bise soki ba mama leki no baye ou bien la classe batunyo olala kawapi il faut toujours le batolala na chambre na yo parce que soko lobika ki olala nanga ba ya kozwa yo na assistance sociale do pisi ba idée ba mama leki no koloba bango eloko te donc ba mama leki pele bazo ba omona relation ya mwana na papa balobande pa ko babazo pesa ka papa on félicitations balobi papa penza merci nande ngozo batela mwana bien boza bien mwana zolata bien classe bien nzoka nda comme ça mwana mwasi na ye mwana wana banda ko bimana papa na ye ti azokepe ba classe azotanga na ye ba classe na ye bien papa na bango azwaka na ye lisu mwasi te azwaka na ye te po aza déjà na mwasi na nda mwana na ye basala na bango ba rapport sexuel akipaka ye akipaka bare ba période na ye a papa ngazo contrôler ba période na ye ni alobi la danse na tikala pe kozwa zemi te
na yebisa pe ba camarade te ngana mo ka ba camarade na pe baton to okola tango na bandi ko koma boy ba âge à 13 ans ah memi ti alobi na bandi koma skola ba 17 ans ba 18 ans ba camarade na ba ozo ba copain nga kutu na zana nga kuna te na beta pe masolongo te donc ekotanga na mutuka lokwa tabu mo bona ko beta te na betela mutu te na loba pe te to vanda na biso pe bien so pe mukolongo na lembi na nga na papa na lingi na nga te papa pe fokuser nga te atiki na ye mukomsunga mo pe na bandi papa na biso donc ekomi nango normal ti la danoise nzamba sunginga na ekokoma na 24 ans na sisi ba classe nanga des papa sont de sanga lobi non ma fille omoni kaka il faut qu'un jour luka mobali na yo moko bala omoni ke to kopé ko continuer boité parce que nga quand même na papa na yo na koki ko bota na yo te quand même il faut luka mobali na yo luko sisi ba classe boye en tout cas ba classe ba même moi na biso moi si asisi licence atangi ba classe ne peut bien bandi kona ba bato bandundu sikoyo albi en tout cas faut ozwa garçon mon papa ndeka kolinga ye na université alors ici papa bango albi non ndima boye aye kondima garçon ana donc ba komo sona garçon ana a komi ne pe er moko ko sa ba rapport na garçon ana er moko ko sa ba rapport na papa na ye ti na ndenge pe aye ba garçon na ko se présenter ba bengi ba mama leki ba noko ba tunyoso wana sikoyo ko koma na âge ba 25 ans ou 26 ans alobi ba ye wana ya fois bala abi mukolango mariage wana coutumier nan alobi na bandi kolela papa na biso bandi kolela bande kwa papa na biso bandi kolela bande kwa mama bandi kolela papa biso zolela kaka na kombo mama Sophie otika ki ngai mwana na zobala mama Sophie soko zalaki mama Sophie azolela papa na biso ngai nazolela nga kaka papa okotikala na nani papa okotikala na nani matanga mukola libala na nga matanga ba famille mobali pe bakomi kolela ba mso bakomi kolela ma do libala na nge baluki na matanga tango mariage coutumier sili nga pe toke na zwipe bloko ya banini na ke na nga pe kokota pa mobali pour on dit qu'on préparer pour tout ça mariage religieux na sina kele pa mobali papa na biso pa tikali na ye en tout cas banda na kena pa mobali maka papa na biso nanga maka ba rapport sexuel wana ici la ki pe katani ata so na ketala ye na linga so ke kotalenga mote na biso na kena hoteleka na mobali nanga ti pe papa na ngai aye ko swape mwasi azui mwasi mo bazali déjà na bana bazape mais papa na biso vi na ye ezalaka nango pe bien te soka zuka musala boy musala ekufi ata mbola boy vi na ezalaka bien te ngai na ke libala bandeko nanga siko nazokende na 32 ans na vandi soki 7 ans de mariage soki 6 ans alobila danoise na kanga kazemi te zemi ezate basa tokei ba mobali na ngai azana ye bien ngai na kanga na nga zemi te donc moko musu boy na lobi na mbai na nga te to comme pe bambule koki ba 5 ans boy nazoke na ba 30 quelque ba 31 ans to mobali na nga salaka nga pa biso na to mibali to ba licencié to za bisala na biso bien to za na voiture ndaku makamu nyonso evanda mais mobali na nga lobi sikoyo vraiment to kozalaka boy te il faut tout ça la nyonso to kita pa ba docteur to kendo talisa ngai siko na kena mutamuta liboso na baki tena kena ngamoko na yeba soki za ngai beza ye na boy na nga okenza mona mobile na nga abila danoise tang na keta lisa boy ba docteur batel babi yo banda ba rapport na ajini alobi na vandi kanye babi parce que tozo mona kuna na kati ba muscle nyonso eza ya kokata na kata na matrice na yo donc okoki mwana koko ata zemi eyeboy mais ekokanga ba kole ekokanga mate kole e omoni kole kangama neti soki komi na zemi kole kangami soki mwana ngabima kole fu ye nini ya kokanga kole wana ba muscle wana kanga kole elemba lango donc parce que na 12 ans déjà ayamba ki biloko minene ako batabandundu kote na pe bazalaka na biloko donc epebisa nango mwana kobota te alobi ba docteur babi ata ba poser yo akopose yo elo te donc lobake bazwa
maki na wana bana ya mobali no bakende kobozwa oluka mère porteuse soko luki mère porteuse wana kokozwa mwana mais na yo moko boye okotikala komema mwana te mais siko gynécologue azoloba mais eloko esalamaka mingi bana bano baviolaka bango soki baviole yo na bas âge ba 6 ans ba 10 ans donc baviole yo donc yango nde epesaka babiloko ya boye yo baviola yo bien ndenge nini yesu ko azobule ke baviola na bango ye te azoyeba te ke ndenge makambo osala na papa na ye eza viol eza bien te alobi ko médecin ngo likaki mingi alobi mais dis-moi un peu obandaka ba rapport sexuel quand alobi onga na banda ba rapport sexuel à partir de 12 ans non qui ne ba 13 ans alobi na kopé ya âge na yo alobi non na papo ya boti ngai docteur alobi nzambe yangwana abi okotikala kobota te il faut porter papa na plainte okotikala kobota te a BBC vie na yo alobi non ezalaki na consentement alobi la danoise papa nanga violaki ngai te mais ezalaki na consentement ya biso mibale parce que on s'est consolé parce que ma mère était décédée tela nde balave mwana mutu bandeko tokeba nga makamba boye ezopesanga kaka mayele chaque jour makambo ndenge ezoya boye nga nayoki kaka ndeko na nga moboye akufi aya mwasi boye atiki ata kutu ya na nga cousin na nga kufeli mwasi tokotikele bana te tokozwa bana mibali baza basauvage mibali baza matu mabe bana ebele baviola bango na bakaboye bazali moko mosu nango betela bino lisolo mosu mwasi mosu na États-Unis kaka boye abetelanga lisolo bananga la danoise kutu lisolo ngo tilo na betango te ye pe papa na bango kaka bande kaka viole ye kaka mama na bango azondima kaka bandeko ndeko mwasi abandi kolela lobila danoise histoire asomo histoire ya boye na kosuka wapi mobali pazo bakatoki sesa ba examen ngana ke ko sesa examen na ndenge nanga siko ngana mobali nanga photo kende pa gynécologue oya ensemble basala penga yango la danoise na bengi yo na kei kune papa na bandi kolela na bi papa tala makambo ekomelinga tala makambo bayebisi ngai papa na biso avandika nye kutu tellement to umelaki kosola na kati ya chambre na ye mwasi na ekutu azwi abandi koloba yango bino masoloni yango bobeta kuna papa na mwana bozo umela boy tangu to bimi na bi mama alimbisa nazaki na makambo na swala papa na eko bima wana yango na lobi la danoise ndenge na landaka yo okundima te na bino ozo solution musu wapi alobi abandi sukolia bila danoise na salani na loba ni na mobali nanga na bandaka na kanga bisaka na kima nanga libala ou bien na loba na mobali vérité na sala nini yango na baki beg madonna si sunga ngai yo benga mobali nanga o explique lenga makambo yo nazwe bate na loba na nani na kokosona okene makambo na lingite ba mama leki na biso ba yo kango makambo na lingite ba papa na biso ba papa leki na ba yo kango la danoise ngana lobi mama est-ce qu'on dit que tolo bango na sule baoba bandi ko na biso balandaka sule baoba bazaka mayele makasi ba meka pe ko sunga la danoise na benga mobali na ye bomoni ndenge ni na expliquer mobali na ye ki tala likambo ezaki boye mwasi no akokite alobi na nganga na loba ou bien bo pesi conseil ni ou bien kanga a provoquer ka moi likambo boye anga na zobota na ngai te na moni kaka moyen na salezate to kabona kaka mwasi nga kima na ya kende na ya kabola divorcer sa ko yebisa mobali wana akei na ye kaka ou bien asala nini bande kuna ngai to sunga ndeko mwasi babotala bakaya boye ba mama ba papa bandeko tozala prudente na ba acte boye mobali ba mibali baza ba sauvage yo mama okende kozwa musala osala kasala kaka o bana na batikala na tata na bango mama okoyeba tata musu balala ka o déjà bana bakoloba te tango papa lobi koloba te eza je kitoko eza bien mwana pa koloba te
O kaka papa, bana basi bakangamanga na papa na bango. Bana basi balingaka ba papa na bango. Yo mona ka mona no kangamanga na papa ya nyonso asotele papa memanga papa salanga boye. Papa nzokanda koma mwasi na yo yebaka te. Pona nini misala butu. Misala butu mama epesa mela biso ba mama te. Na boite ba infirmière mais bandeko na ngai soko oningi misala infirmière kobota te o. Kobota te. Parce que kono kotika mobali aza mbwa. Ngana benga ba mibali ba mbwa, ba chien méchant. Mobali aza muto ko pese confiance te mama. Tala ndinga seli mama na ya kufi. Quelle consolation, wana consolation ou bien ko bema via batu. Tala le mona mwasi ona ko bota te. Bota la arbre géologique. E kufi e katani. Mama na ya botami, aboti ye moko. Ole yesko abota tabane bele arbre one mata mama ne aboti ye mwana moko mama ne akufi arbre katani ye mwana tikali aobota te fin esuki wana arbre katani papa na ye aboti ye moko ali papa na ye pe akeko baby sa vie ya mwana abot na mwasi o pe bazana ye baboti te sikoyo mwana bango pa kobota te bomonde bakati Nzamba lingi bongo te arbre géologique il faut mataka. Il faut botaka ba étape. Bandeko. Yangwana nazoyebisa bino likambo na yeli bino yangwana ka grave. To fungola misu ndeko na mwasi akufi atiki bana bozwa bana wana. Botike na tata bana te lukuta. Ngana obokola bana nganga imoko. Yoko obokola bana basi. Bazana bango. Oyo bazana bango. Oyo bazalaka bien. Bazali. Toboite bazali. Ngana na ndeko na ngana Katia Felance. Bienvenue à bokola mwana yemoko. Tala zo azana mungu wana. Nazana ndeko na ngape msu awa. Na Katia London. Tukutana na ba nord kuna abokola ape bana yemoko avec amour wana ozokeli ponozo bakete bano bazoboka mazo azoko banga nzambe me baza mingi te bande kuna ngai baza mingi te baza muke ebele bazoko bebisa bana même kutu mama za na kati ya ndako ba parents mso bazoko abuser et puis ba maman mso bazo accepter tango moni ke papa abuser mwana na soni wana ne kolobani na famille nanga ne kolobani akangi munoko afani ne ka boy alobi mama to fanda ka boloba te. Est-ce que c'est normal mama zo batela libala a comme si libala lokola mbeto anyekese ya mwasi eza mabe tala venir abana ba violer mwana na yebi pe ser mususu na njili na quartier ba viola kay na garçon moka voisin papa na zaki tailleur a violer mwana papa na kuto wana mboke zaki malamu akotaka prison 10 ans na makala mwana mwasi na tile lo bota lisute na quartier batumi bayebi na babala kimoa je crois na baba kimoa osa lokolo okoma na suka neti okoma na mwa vidi moko ezalaka wana na etele loso batonga bandako pono ke na 8 na quartier 8 mwana mwasi mo bazalaka wana donc il est qui azaka na grand frère na yemoko yebana banda obenge soki oncle champagne soki ni bana njili ba oyeba ser mwana mwasi odaka kitoko nena banda olinga mais grande sœur nanga mutayebisaka nga lobi wanga aza mwana muke nazali soki na ba 8 ans kaka ba 8 ans 7 ans tonde kokende wana papa cousin na biso bazali na babala na siko na ndolo mabe mama na ba yana nga na lingaka yazaka kitoko nde yana nga lobi bota raté ayebisinga ba viola kai na voisin parce que abebisaki ba muscle wana oye isala kizemi ekangama nini ekangama ba mama bo batela bana suko yi oboti bana no basi zwa tana bango ya kusoko zano na mobali na kati ya ndako te eza problème te soko zoboka bana no yo moko zano na mobali te bana baza bana basi en tout cas eza problème te mais soki ozana mobali mo na kati ya ndako o tonto moko ayaka o pa même papa na banga za mwana mwasi te za mwana mobali
O mwana yo mama sotika papa azo sukola mwana 5 ans, mwana 7 ans, 8 ans, 10 ans, papa azo sukola e. Eza bien te, même quand tu es un bébé kaka. Même bébé no moi si. Eza lengité otika la papa aba changera ba couche. Tikele mwana mobali kuna basala makambo osala soka ko sukola soka osaleli. Mais mwana moi si faut mama batela mwana moi si. Lelo soka baby silo mwana no moi si ko sala nini. Tala ndenge mama mwana biso moi sa zo lela. Ya mwana en tout cas bandi konanga wana ezandi kona bino mwasi mama leki na bino o bolingaka mingi la danoise. Voilà ce qu'on a yé pour na bo répondre nga na ka oyo. Vraiment je vous love na lingi bino mingi boti